basta mingi ya lelo ndeko nanga soko moni place désordre de côté ce qui fait un et banda ko bota banda ka soko moni kifunda ekoti ndako a traiter ezate atanda kongeza ka soin le roi ba bougera kifunda te 4 mois 6 mois vérifier ngo bien bimisa ba pensionner ba kiche quoi yango wana nazo peso ba piste clé parce que fongo linga na yebisi yo secret professionnel bobimi ba bolole po boyebi ko luka me bozange konzo okanisaka $100 po zo copie nango fe ko ya mbala moko ndire mutalorea or samingi omona na maboka bato ave simba akena ngo koloko ndambu lokwa liputa kisobazoba kopa matete kopa kisenzo apepaki 30 20 azo bomba bino kwa bolole tanga tambela ba boloka garçon sala kambongo malia katalingi likokoto comment esengo na yo ozoko kofungola ngoto zozela batu musu baluka bongo basunga yo mozana age loka batu nyonso ninye ko sala ngana kende cop na luka musana saka bafuta ngana fin du mois ou bien tema na compagnie to na luka bord moko bena ko sala oyo ko pesa nga fona banda de démarche comment ngana age ko luka na fani malade exactement na kangi maboko na permis cocher au fait siko to beta calcul ngana mi kangi maboko na boko luka na fandeli nini métier na yango yango soko zinde tamoro sana droit ça pas muto te bikete Christian zaka journaliste pasa zaka pasa tamoro za menga pamba yaya kande na zaboy ni cop ni eloko comment ba nyama lokwa mi selekete ba sambela te ba kende église te bazanga métier me baba courage balela ba balukela bana payi comment nyama le kanga na courage menga muto na pesi mukilima ile so zo comprendre nga nalo bano makamba mike yango monelo kesangi ba jeune lelo ba lingi engagement baza nango ya minene mesaba ba bomba engagement nani Christian a peso conseil ko linga kate soko zane loko mweko za kwa charge au katilo o zanga place ko lukela ngombongo o vivre nango ko tâtonner yaya zalina kende yaya zalaka oui yana tamoko penza mafungola kate OK cop apimelio et ça satan attendait ba terminer d'église loko za souffrir za blocage te Zamba sur une formation à quoi tu as porté à Yoba Sakana Kanambongo, tu moins de 5 comme le Ngambo. Comme ça, on va mettre à quoi pour 10 000 les os. Ça, on va faire ma Kabayo, Bangasila engagé, du Framé. Mbote bande ko balandi ya dekam flash télévision, boza de partout bozo kolanda biso, ezanga wabino. Christian Tongo, le tenant de la presse, Ouazali Bosso Nabino pour représenter l'émission à l'élo. En tout cas, on a passé Mbote Belé parce que vous avez branché, scotché. Dans le cas de Dekam Flash Télévision pour la Kolanda, émission Nabino pyramide culturelle. Un des beaux messages dans la pyramide culturelle dans Dekam Flash Télévision. L'élo, Christian Tongo, Azanabino, déjà, vous montrez déjà endroit, vous montrez déjà décor. Tous les gens siège, nous avons siège, il y a un pasteur John, toye, topé c'est la tolia pété, kakanenge ça vraiment. Na pasteur John, merci Nabino vraiment au besoin continuer, na ko s'abonner, s'abonner massivement sur Dekam Flash Télévision. Vous allez chaîne Nabino dès que moni vidéo Nabiso en tout cas ko hésiter vraiment à ko s'abonner, à ko liker et ça la biso vraiment plaisir mingi. Et na ndeka na zolo ba mikolo yo, to soutenir vraiment mingi pensa ba médecin. Balobi ba médecin mikolo to soutenir bango parce que mboka ils ont reconnaître valeur na bango te yango to zawana penza pour na bango pour na ko soutenir bango là je vois le docteur Alain Loutadi là docteur Alain Loutadi là le docteur Christian Kakula coach mon vieux de tous les temps de tous les jours et je vois aussi le docteur Jacques Moukouboua. Docteur Jacques Moukouboua et je vois aussi le docteur Saint-Tiche Landou enfin le docteur Gianni Lungwana bangonde wana penza bao bazo sala musala na ndenge longo bani bao penza bazo sala musala ezali ya malamu na kati ya médecine en tout cas vraiment topé sa bango vraiment place na bango pour que musala pe et salama malamu parce que ce qui bango baza pété eza pasi na bisope. Merci aussi à celui qu'on appelle Dem Mayemba, Dieu merci, qui est mon réalisateur. Il se trouve derrière la caméra pour réaliser cette émission Pyramide culturelle. Merci aussi à mon patron, David Kanyama, c'est lui le chef de l'entreprise de la Dekam Flash Télévision. Topese penza merci et ndena sabino na pasta John tolia peteka kanene za la pasta bonjour boni bien madame Christian passe makitoko makasi santé calme mon una de bonde konanga par la grâce na bision de konanga webi na remisaka nzambe pona esengo ya ko vivre te
na sepelaka nzambe d'abord pour na santé apesanga ya ofele oyo ememanga na bambiscade mebimisanga sain et sauf yango moni ti lelo nalobaka seigneur zwa lokumu kobonga to te eza loi ya nature bato nyonso baya na mokili babengama bazwa misusu bazwa te ne pas dit que soki ozwa te nde oforsa te oforsa mozali na pula bato kobonga te otikali bongo kozanga mpe ya mobola bima pamba na miso ya bato mais soki otalaza mpe na mwana wabimisaka mbongo mpe papa alobi tata malamu yeyo yebi te soki ozo comprendre chaque moto avivaka selo catégorie na ye yango moninga nakumisaka nzambe d'abord un mpo na bomengo te nakoza na bomengo mena na santé oyo ya mabe na miso bobangi nakoza mpe na mabobola na selo mbongo eza te mais soki santé nange eza kimia naza à l'aise ndenge mikolo karibire eza te nakotambola atiki senzo makolo ti mbinza moto akotyanga kali premier moteur nzambe aloko apianga confiance na nzoto ata na lete fona eza makasi moyena boya kokende eza te challenger yango mona na peso piste clé na remercie nzambe mpona bomengo te na kota bomengo na deuxième part première part pourquoi nazokoma lelo sa maladi me vie manka rebite soko zo comprendre donc na pise na Dieu so makambo lala kana ngo lamuka nango kokende église ko tanda mikumba te pourquoi vie nange telemi wana eza yete ye apesi yo temps roya ao prévenir na ba danger o to ko komelo ya mabe o bato bamona ki falo kufa to zanga po kelela mingi mais tinza mazotala ke comment muto bazo finge piaker mais tin lo titulaire oyebi ke bato misu baleka ko ya mbongo bamona ko piaker babanga ko makasi ko leka bango mais baleki na nyonso comment garçon o ya bela ka te mais condition to mona kama mabe na lo bano polele tambo ko batali ana mwasi na bana azoka mbongo moko kuso totali o mbongo totinda ngo mapa mais pas les habitudes na mwasi na bana santé ça comment zo vivre nga ba voyage 12 na poto mais ali kinga na santé akoloba te po na soni mais na kaki mal à l'aise mais na même chose mon pas patron yango na pasteur on comprend na ya biso schéma ya vie yango moni il faut regarder ça que santé zanine pourquoi hôpital cimetière tout bachango plus yango wana likambo pasi bachango plus cimetière plus une église plus une pharmacie plus une corbière la nanga bien ba plus wana ezani nini ate ayo plus so yo zana plus ya ngambu nini keba yo ba plus no ba plus plus et bimana 7 place ba plus no ba plus oh au moins ambulance té plus on est à la vie ou la mort akebi katokoda kodae plus hôpital ava opérer so pe simbi taku akufi so ke simbi abimi plus ya pharmacie o meliki simabe comme venin ya nyoka o mate bachaka plus nyoka matanye donc nyoka wana situation na bongo pasteur venin so ke kotka muke papa poda odae ki si person melon na ndenga feu comme venin odae plus bacha plus na pharmacie plus na hôpital plus na kunde bembe plus na corbillard plus na cimetière plus na hôpital plus na église plus pas église au sakano ke li fait lo sakana yo ate yo on a plus église na yo bisayo o meki okay na yo biso ba secret professionnel et loko foko bisaka bato koya mukidibia ya te tous les signes na ba code pesa biso raison voilà ngamo na kozana ba signe komela nga sande bisabato ngana ko checker nga partir ndé na okende ko penga na ko okende pa na bine bi mi fo me panza machenga na manka nzamba ko bomba yo na mbongo apimelo mbongo atikelo age koli ba petit musa tiki ba renye na age na mbongo apimeli bango age ya mukeme mbongo ebele soko za zobo mona nzambe fo comme ça lingi bango koleka yo comment yo ya va ba petit mais bango ba petit banginda va yo or rien problème ezaboy batu bayi bakalelo yango pasteur tokei challenger bi ya challenger wa yebi bale ndima makamingi na stade mais akendaka na esengo makolo soki passe kenda kofina na ndako po avacha abi batimbelaki meilleur jour babuka kemi mingi koma yo oza na eloko te lokola bato nyonso me vino okaka me baninga bazoprogresse okangama oza challenger tous les challengers aka na facilité te na opesa conseil sérieux soki oyoki nga okotumwa l'église te mangbanja ya blocage rien challenger mission na ya nginda te makomaka tino objectif tous les challengers banunaka comment patron leke na mbongo akufi ava bolola nous anuni wa missionnaire challenger
kolonda ku batuna ke toyena nani so yena nzela sima so ba ka mungongo na ya te na 20 personnes sécurité c'est pas na iloko na batu 35 ba ça parler mabe te pour comprendre ya moni so ko ikima te ça ba courager yango moni courager azaka na mbongo muke mazaka ne songe belo ko comme voyager trop na bita ba voyager to l'équipe noté na presque ba piste comment mutu moko azaka na kopa malonga te mazo bomba mwasi na bana côté batu basala alliance na mbongo me bakabani no noki comment Piakera bali na manœuvre bo wolole bo tangela libalo kwa mikolo me ba nuni na lokwa mabala kala ma expérience ebele tala bango budget manka comment ba tapoto ba l'équipe bango na nyonso me bazo vivre à l'aise que ba tapoto mais ba tu ba kantaso comme poto ndi fait comme malam to bo ite za na avantage européen est-ce que pour ça na qui maintenant sagesse faut poto rien ako peut pas seulement pour vous tu peux qu'on vivre na oye biso ba secret professionnel ngana ko tanga tele boko makombo na ngati na ko voyager poto te na kenda mingi mboka so tali parler ça makam na leka ba ke Piakera yo na mutamboka yo mais so tali sagesse ko bomba mwasi na bana na famille au moins na na sisa ba université mais na muno français ezate so yo kinga yango na pas challenger ya makasi na bité so ko comprendre na zo peso ba cours ya logique o so ko moni yango clair o fungwami voilà to na lero yo à l'aise olingo lenga micheke nga naza zoba bafingiranga comment nazo kufa te naza tilelo komelo ke zangi tine boko kende fule batiki na ndako wana tina libosa kolo na yo yango wana pasta na miso na ba moni o fo po makomba ngi ba mona pa na ba moni te ba bambelo ba foti po mutu ke zate ndako ezate voyage ezate loko lokumu ezate or na vérité yo ndo zo pile bango na position kolo mokina miso na bango za manka mais na vérité lingi ko leka bango mais na bango la na miso abatu bangindi na lokumu ba betele bango maboko mais bazina nzela nzamba sengi te yo bimilo ko manka ba wolo nzoko na voie normale tous les batutu bangindi la plupart sur 10 au moins 6 ya faux 4 bien so za parmi 4 nzamba pambola merci pasteur na ba no polele yango moni ko envia kate alama muninga beta maboko pasi ya muninga ete ayopoki manzela ko zala kateke likama muninga se karango mingi so ko ina faute o zapelo ko la yenzamba ko retourner lo pe dans danger yango wana pasteur so za comprendre ezo kende bien pasteur na peso ba piste carré o ezalere moko toye to komina système kaka keba kengela ba périmètre camion te uti magasin ko piango sikate pe moteur mundelo bi kezana garantie à 4 ans nanzela ngomba lubako ekipakate ka uliti magasin to sande ba fringi se to samara soko saka na mbanga lokumu kosila kuna na sena na accident OK na lubako ato ya na famille bato abi aussi sama nchiko na famille ala droit ya vie photo sanete batutu est-ce que loko so mutu ka magasin ba kumiso so mkamia sika ndeko bango poza mona patro c'est so accident te so kena ngo vitesse voilà faut enseignement yango wana so yoki merci fidèle internaute kende bien to wana pasteur John Toli apete nde balobi Toli apete ne tombera jamais tozala pena na fief na ye na siège esika oyo mate elamba maka esika oyo pena ba enseignement elamba maka nde toza wana pasteur John Chantal Kasongo toza na pasteur John mon vieux belon pasi bon séjour na yo awa na Kinshasa malgré comme déjà na suka kala minute ozonga na yo ba côté no ba Liège en tout cas toza na pasteur John pe muto po linga pe makasi waza pe challenger ka lokwa yo ye toza na pena lelo pasteur conflit comme makasi mikolo pasteur na monde na bino ya milieu na bino ba pasteur bakambo comme osalema wana comme ko décourager na ba musuko sambela o ngano to mona pasteur ko lo banini na place wana ba pétage komi makamusu par-ci par-là ko swana banini normal wana ezana ngo normal lole ezalaka kimia mutu to azaka mosantu masume kotaka te mais sata tomboka ndenge nini koyeba tokena ngo siko pasteur tomboka ndenge nini comment ça te esika kolo mokila fanda zo mona batu nyonso yo to otomboki ebongo esika bata mikumba baza ekubima tende tala mboka bata mikumba mutu ba problème na je biso barankine kotika ko sila te baba bananu baswana babiso toyoki te me bango babike makelele lekimi mingi est-ce que yo yoka ki baba bona baba fanda na baba baswana ka kutu yo jo kata rien mais bango moka ke bolobi mingi baninga to ti bango mal à l'aise mais ata makelele moko yoki ya mabe te et petit pas embouteillage nzambe nanga eta mo babike to calmer baba soko fingia ko ganga ko yokote akanza ko komi iboma salaka basina ata ebite musuku meloko fingia ko beto liko fisa oyeba ordo tano basini stanenge de cesa ezali sika boye pasteur apeso ba piste clé au moins 2022 aujourd'hui silia landanga bien vraiment kokende
confio yo mona confiance bisi yo ba pasta mingi ya lelo ndeko nanga soko moni place désordre de côté ce qui fait un et banda ko bota banda ka soko moni kifunda e côté nda ko traiter ezate atanda kongeza ka soin le roi ba bougera kifunda te 4 mois 6 mois vérifier ngo bien bimisa ba pensionner ba kiche quoi comment makamuna ba passer à lelo komi ko tomboka libanda pe ba bimisa na ba mitakalisation moteo azana nzambe oto banga ona komba koro mukiro tika mutakala libanda pite ya mosala nzambe mona na pa pamba te mosala nzambe akoza na masuba moni bato akoboya kondima misubele la pantele be baba kanga ta ndoki meki abimisa bato bamo soki bamoni kondimeki ekiti naloba no polele yokanga très bien mosala nzambe ava bimisa versa biblia te ya comportement nena ndenga zalaka fe te ya dia batu voilà naloba no clair on a personne pisse que na tongi mutu te na zolo bate na juger te na bine ba jijaka te ngape na zaka neti ba oya bino problème na ngezaka ke bo keba na 2022 to komi android loko le changer makamba ba dona mukini na makamba nzambe pe changer ba donner oya ko zala faible organiser quoi zoke li felo nzoka zoke ndelo la po passer te na mate ya lokuta mate ya lelo soko zangi mbongo moza fala na église ezate ayebi bango oh tika boy pastor oyebi bina bango bien na yebi bataille ya lelo soko le ba français malonga te moza poste en église ezate ato umelo za doyen na lo bano polele ekende bien pastor bataille ya lelo soko za kana influence ko sala kama anga ye basero ba piaka mo bambongo moko be na kidi basimbisi asimbisi yende ba changer bango mibali mobile ozane manœuvre to moni ida mwasi akabaka mobile akabaka te mama tala prophétie mobile oti Canada yeyo ya yo pa bike déjà tango zaka piaka ba 10 so na pesi ya Canada ok c'est na ko ba 205 ça na ngindamba mbangu wala technique na yo bisa yo ba technologie ko ba challenger ma o remarquer ma fille mingi ba changer ba dessiner mobile avina e akima e po nini ezo umela or nzamba pambola ka mobile rare ko le ka mwasi nazo constater basi babonga déjà kala mwasi ata tangi te bolole ndumba mukolo kutana mobile neti ngana kenda biwaya wa soka na cheli to yanganyo se komi ya ye nga mobile na tanga tena za la bolole na boko luka na kozoela wapi ata ba yaya nanga pona zota fufu fona bima boy ate ya yo tamba na ba famille mona filme ko ndeko na nginda pa peso pisa pete me ko pesa tala ndeko na bukumbo kemba leki ya mwasi na bikaka yebisa bo fe na zana manka aya ko banda musala jedi to yebi bango na oloba na yo polele soko soko kanga na fungolo ba ouverture clé ko ya nyongo telo ko simbi so batu misuso tela ka bango soke simbi te bongo raté non bima entrepreneur kolo mote ki ateka boutique lera linga kanga linga fo mutoko tuna marchandise ya yemo ko linga sombi to boye tout li ya binoni na peso conseil na mema filo kwa ngamo ko kolonga simba te mutoko changa poa azate conseil gratuit na zo peso conseil 2022 makambo échanger linga 1000 francs ko le kanyonso 1000 francs ko ya pamba oh ya toke na mo pastor kitoko soko boy 1000 francs et konzone ko matate nazo peso conseil comment ko chola 1000 francs on pesa confiance na 10000 mais 10000 afa koma wana utaka na 1000 francs soko ini 1000 akokanga mandenge ni po ba koma 10 ba bimisa chiffre de 10000 yango wana nazo peso ba piste clé pastor fongoli ngai na yebisi yo secret professionnel bobimi ba bolole po boyebi ko luka me bozange konzo okanisaka $100 po zo kopi nango fe ko ya mbala moko ndire mutalorea or samingi omona na maboka bato ave simba ake nango ko lokota ndam lokwa liputa kisoba kopa matete kopa kisenzo apepaki 30 20 zo bomba bino kwa bolole tanga tambela ba boloka garçon sala kambongo malia kata lingi likokoto na lingi likokoto te avenir nanga molili na koli po nzamba lingi me kote ko vivre nanga moko soki na zangi na puite soko zangi ba ko chelo apui e bongo nga so na zangi na téléphone ko benga nani yango metongo makasi ezao na zwaka na bomba bo wolola me vina ngati na suka na dépendre na batu te ya batu koyo voilà Parce que mbang na peso piste clé na kana sono ko bomba mbongo te ngana ko tamba na $10 no tuko songo musika ti na mbinza na okuta petit moko so panzani kala $50 taza na 20 ans na kotala ete na baka famille na ndenge baya so na pesi fina nga faute na ina nzambe pamba comme ça lingi ko leka nga wana ye oyo nga chacun pour ça dia pour tous $10 na nga na ko bimisa ngolo ko budget bele pona chola mana batute na ko kata eteni
3000 ekoti na malewa 17000 ekende konzo nyonga mwasi ya mapa sur 1400 na opesa na 1000 so na pesa 1400 nyonso omona ngo kwa prêtre ndo sanga banyongo na mbangba zona nu 1000 etkali 4 apena deviso mapa 800 pesa ngasu 900 challenger na perturber pays weza ko perturber pays o perturber makasi ko futa ka nyongo nyonso mbala moko dikute bando tsengo na makasi babika zaka nango soko za na nyongo futa bakisa na webiso wananga voilà vraie technique hein na opeso ba schéma ngaso na nyongo mapa 5 pain na kima ke pona zwaka te mkoto kuta na masama pa plus que na bateke za 5 pain obimsanga lokoso moyibi na baka e ma koko na nyongo na 9 pain te za 5 ah ils ont des 5 ya pamba bakisa su 4 bon temps na kenazo na pesi mama du coup 9 et ba schéma yo challenger tout fait tant que mon zaki 9 wanga te zaki 5 pas ça logique ya kan ça comme une zo zaki 5 bakisa musu alors il ba challenge merci pasteur donc de bien bien pasteur et kende bien so ko bisa yo au moni vie eza ndenge tokanisaka te yo nanga tokuti vie salala koto kokoka nsima nzela leka koma yokuti mokili bato bayava yo oyebi te bato babongisa bandako ozobetela tolo oyebi te obandi kotombokela bato ndire yo nde batyo arubita sifre kanga mokili kachi ozongo osenga mpe kata bakangelo kata otia na moto otombola mokili yo moko na mutu okokweyisa o bameka bakweyisa na opeso ba schéma ndo moninga na kisasa se abiso nyonso na kokanga kisasa kati te na bika kisasa se yanga oyo nyonso kosala ya kosala tika sala po kongwe kende liboso oyo na komona na difficulté eza yete période na yete ubi aza goigoi na puyaka tous les mabe na malamu esanga na ponza mende binenga tinda biso na teyaka bato maloboli ndo yoki boyo ofandi tipe na te akana zaka na posa boye bate poto za na lola muketo renye ebele yo bate yo boy lola kula uta mbriema te kuna za mamantala soki bino nyonso boyaki mateya bo changer tokoti lola lelo okoma kaka lokwa bisa kinga ya kinga sani moyo fanda bando telemaki na zandu bato bazokita te kokita mukongo esi lola okoma kaka yo boyo kame bakomprendre te biso moko torenye talaka fete ya mvama so bato baleki susu budget na ebele bakobala misunité eta komba mokonzi kepa asasa ifeti ma nzoka asasa ifeti bien mais bato baleki ebele misuni bimimi mike yaonga na zaso na ke feti soka nga na komi na ngaka mpule ba ebanda oui toza muke to renye ebe banani ngasi na koti na kobeta maboko mba ebele ndesa so comprendre na usona talika na feti to amuke hey nando matandeli kwa ba mesa ya bali ko ba santi ke mungonge tondi ndako po ba santi ke toze bele wana bigene oh wana somo no so ba sacha viva ndenge na ndenge yo bombarda nando pesa mbote na Kiswahili po mona pena ke no na ba no vérité yeba technique ya vie mabe ba congolais o azana ngote alinga ko luka te pa so pe meli pa baninga kongola lingi soke ezata moni mutu rofundu ete do budara makambo tika la zero oya bonga ayokola kaka pa batu me koma ya yekola yo boko yekola pa na ye voilà oya bonga soka benga tinda yo kende soka ba ko kendo za mbongo ndenge nini oya za petit nanga aza petit menzamba pese chance ko bonga va yo kaye na hote original soko saka na vie okotikela ko kita matama lokwa pine sili mupepeli kola bolole na yo sakana o mboka yango na pasta biyaya nakolinga te ko sakara makenga ngana mwana mwa liboso na ye mwe pona kambongo yo so mwana mukiache mbongo na posha kende gisi bakwa ici okosa mukolo soko za pierre babika haleluya fo kwe okweya piake bakweya na tembe na yebe église ba piake bakweya ka vali kambe bimba toko tala ba na kia yo ke wapi sala wana la muka yo ke koteni obungi la muka kende kuna yo sakana na pesa ba piste bikweya ya bikweya na je biso makambo so yo kinga original bate ya bato original oyela nini okende wapo kosuka wapi yo na yo bozaka mibale na kati ya moko soko yebaka te ndenge ozana oza mibale na kati ya moko omonaka teke yo osengi liwa te me liwa eyava comment nde te cede okende me ozalaki na poso otikala amemi yo nde obiki ave toki mutu akufi tomona fa bakabwana ezaka conflit
olongoni nga poani asengeki lero poso beta nzoto kwa makofi yomone bimuso kufaka na kanda seke yene bagare bandaki ameminga na lena lingaki te comment ça l'hôpital ça na poso bika me malade so me mona liwa muso mala monsieur poison souci ko zala me to ba mi bale poyeba yango pasta olati elamba kitoko so kende feti pantalon baby na miso bat tabatal ko kota na feti te zonga changer bilamba na makamba vi bazonga ka deux fois te manka babengana na fête mozali na invitation souci ko kota me bilamba bebe zonga sino to ko cha fête manka ndenge bele bakufaka nazo peso piste ya clé yango moto ba kengela nzoto yo na nzoto bwa mibale linga yo na libanda batu mingi bayebi nzambe bakabeli nzambe kati baboyi koto babimba piakia na mukili mena molimo bakota lola vent soko lingi lola sa awa okozana manka prière nyoso ko sala ko ndima nzambe na église na libanda ko yiba ko za faux frère faux sœur po nzoto so bomba ngoto ko koto ki moyibi ko de face au futa batay bino mabe yomoni ba frère na ba sœur ba pia ker trop na ko sote batu basambela ba saka mingi lokoso so pona ni bongo pasta kozanga bayebi mecha ko lukate bakanti nzambe soka bibo amitu mikila te ndeko ya ofele na te yo polele mitu mikila na loba na yo e kangi bango mingi na loba no makambo so kingo original moni vie eza mama na challenge o ele kata mutasisi lorea okotanga na yo tina 100 mais pona kozwa vie eza grâce na loba no polele kozwa bionga na zolo bakozwa vie konginda te kozwa vie kolongana kodependaka na bato lobando sala musala bafuti yo bien oke ofandika bwenzaleki na keta la famille et comme la biso nyonso eza na moment moko ya katiere moko peso pe maele a okembi mingi koma maele pia ka mseko tombo kiso longoli lo fundo akala te lokana kembi to na sala kumo te oyo ko ya na kota ba copignon e ba tala joni ndenga komi na zala ki logique bo pesa kinga tikana beba bolo la mais sans faire banda kobima omona tanga kota ya komo ke bangama nto masole bandi moni John azaka challenger da kobima na bekala azaka mutu moko za na famille bien mendenga komo ke banzela ma indombe ko kama bino nganité difficulté kama linga loko elambe ka okina si na singa makamba kala nyoselo elongwe avant na koti faire esprit challenge pako kama sona nzande lokumu na ngezo ezongi tango baka boya yo pour récupérer lobi ne bato bakate boya yo lelo longola makamba minene kota na nzela sali to bako cholo bi misaka mbongo tango mbongo ko ya lokumu ne ko zonga ato tanga te bato batanga bako bango mingi ate ya yo yo zo me mavina lokumu teke kop ngana tanga troa o tanga me misale ezate okolia français na yo landa biso ba fois une copie yo challenger na peso conseil na kotika la komona kisasa mabete so kisasa bebi seke ngane na foire kisasa ta batumbi babalola bakomisa Kongo RDC komi ko koma mafaka yanga kuna tengaka kopi na ngapesa mbongo so ko beso marché Kongo eza kitoko président na mone kota le kite na kobeta maboko zo sunga peyo mala boko tena ngezo si parce que mta edenga courage na ngamoko bateya yo zo c'est la députée na remaniement tala okolamukana ntongo tali kitata loboyi yo o ngai te yo kitata lobi eza tala eza bokate mosusu ozomita kitata kitata na change ochange te mokate ekoti na baplace oyo etiaka elongi manke elongi komi longo etutanaki na mutuka ozomona mbanga nekomi lokwa amfutema yokoye moko bamfutanga na kati oyo bamfute yo te kibolole na nde commission amfutema tala na oloba no clair ndeko nanga Christian toke malin yoka calcul oyo o bato bakomprenaka te pardon ato oloba na facilité na oloba ba eza église te eza satan te atake yo nanga tokutani apo nzamba chebi biso comment esengo na yo ozoko kofungola ngoto ozozela bato musu balukaka bongo basunga yo mozana age loka bato nyonso ninye kosala ngana kende cop na luka musana saka bafutanga na fin du mois ou bien na tema na compagnie to na luka bord moko bena kosala oyo kopesa nga fona banda de démarche comment ngana age koluka na fani malade exactement na kangi maboko na permis coché au fele siko to beta calcul ngana mikangi maboko na boko luka na fandeli nini yoka sko de groupe comment mwana muke ya 4 ans 6 ans elanga makasi mama na lamusi atindi classe akende mais okele mawate me beba muke yokangane na lobi beba muke ya 6 ans balamusi na tongo basikole même malidi batindi classe bayokele mawate c'est que banda ville l'héros
mais yo kanga penza pete mama mukolo o alembi akomi ko peme fala ku fatika kuteka mama na soko tali kutakenda mataka bisi ba pas futa ke so tikete pas moni agine pousse ni mukonge bando gu ko gumbama mais mama na ngaka ko kende tia somi bambala ya tokisi atekeli bat mama mukolo kaka susi ke na fanda te poso ki na peme mutole sanga azate mama mukolo siko yo en plein âge oh penan nzoto zo sentir que eza yo ato sokolo pakole mafuta te loko zano na plein âge nzoto zo bimaka malam pourquoi comme si vi mita o baninga kutu balemba ba osala musala na ba beba sika fala ba bonde na ndako ake musala yo zana âge makasi okangi maboko kangeli nini ko bonga na oboyokana kina nzamba kotikelo du coup et pas ya nani pena nini pena nzela nini so vous comprendre nga o bando comprendre o lo bana oni pour ça na tu ale lo batema kama nzambe leki so na bisata o amfuteme kanginga na zo bisoka ke yo moko kolo yo fanda penda les ozoti otikeli nani yo pone tinga na kana soni to so na spiaka ko pitu fona kendo sala pe ko bombanga avant ba wolanga il faut na katela nzoto corona nzale yete na lukela ngo musala tana ko zambongo nzale ye kutinga na mbongo na saki na kope na milesi malo kumu na ngebe na famille ezate adependaka na batu te kope na to wolola na milesi ka ye moko pour comprendre makam na olo ba so zo kanga ko belo ni na découvrir o bambeli pays mabe pesa mabe te po baninga bazo sepela babar masangi ezosi la yo mona kani nini envoûtement yango ya yo ekangameli yo wapi po soki ayidi okima koleka biso boniko bande kwati ya envoûtement yo na biso ngasa sese église bat musu bando envoûtement nde ya kobengana yo ndeni pastor na bengi no tengo samba na kangi bino groupe na get kebino pa basone boko taka kasho babolole bango bakendo kata bilanga kuna sika bakata na service national oui na olo bana yo na kosa ote ndeko nanga we makam na olo bawa vie eza mama na cher tala kola mukatongo tipo ke bima pete poto mesana zala maladi kende hôpital mona valeur ya vie ndeko nanga biso tolela ka soko nzala estungiso tipo ko ndo bando tungisa vie nzala biso zo la biso buso bana biso na uti ko bakabelinga $10.20 pourquoi na landi baninga te na bandolango te kama o ba chaka bambala na mutu bazo tambola partout po baluka sanfa balekinga na nini bena leki bango na nini ba ba sala ba boutique ba cabine téléphonique baleki bango na nini bo ba tambola na porte à porte mama na luka bilamba na sokola na leki bango na nini bo ba kenda ko senga misala pa bana mikeye mukolo meloko amoni mwana na mbongo komi boy na baleki na nini comment ça ne loko to mi pesi mineno kolala nzana na sala okumu ko kufa noki toko kunda ba koseli famille batata mosne banoko foza lokola ngai nakana soni ya koluka te nakana soni ya kolia te nga nyonso mona nakapa nga soko meminga pa na yo kati na kolia te soko lambi nini etali yo ndo ko regrete na motema o nyonso muta adundi nga na dundaka sakana nga to le puku to kolia parce na puku même musere to kalingi soko lienga pe na kolia na so bano polele o peksa ngani nyonso uti na nzamba asoba no polele yo lokota sosa ko kufa na nzela yo kana lokota sosa ko kufa et puis na commune nini 4 communes ya biso na ya bana utana ngabi utana ta soso na kati ko neti ndeke mo ba point briske na tabe obunga sosa kumelite so me ko tombola komi kilo c'est qui fait à tout li mutako lokota azate chance ngana lekaki ngabi karcho ba mabe ba moni embwa non, où est la matière première? Batika Radiama Sakana yo. Na kumba ngopenda. C'est quand même matela qui na mokili na moto kopela mala. Bate yo. Voilà. Mama, et putain na yo so longola so ba poili sama ya moto pona zakina makala te. Na memi so simanda na so longola ba poili na makasi yo kolongba. Tinyo se longba. Sakana yo. Sama ya moto. Olongole be. Twazale yebe me makanga iyo. Ezate. Uzade ya mowe yo. Mowe ataba kate, taba panza mowe balu ko babi misa malade ezaki yo autopsie aganga ka. Alors ndena saki soso. Ndena saki soso. Longa ba pali yo. Sakana. Taka na mutu na récupérer. Ah bon? Gazo kana mutu. Ngaso ko lambi soso boaki mutu wa mwasi mabe. Webi conjoncture a peto be utina famille batambongo. Longande beki bwaka mutu nenyo soti tika
moi mutu wana eza na mwa 4 makuiti ebendi fufe kende no yo kati okundi okabeli na nani zoba mwasi okotyela mpe mopaya abeteli bino maboko ateya yoyo challenger pasteur trouve kende bien fidèle internaute nesa bino tozana pasteur John Tolia Pete Christopher Mokesho na Luanda yao yango wana Plamedi Mbungu Baka oyo ya Platini Kibeti ya bino pe yango wana Dadin Tombo oyo ya Monique Njola Meso na Johannesburg tona pasteur John pastor te ya bango yebisa ba pasteur to koma déjà na suka sala nini bako kolanda explication na opesa za correct ma nikolela nzambe ni yo bakanga yo na yote atake oyana mukili eza droit ngana yo kolo mukili azate a part ngano awa kolo mukili azande siko na ndenga molimo ke kota lo la sambela tambola mala mendenge to zali a kolo eloko azate biso se bakolo eloko na toso na lobani est-ce que soto kutana fête ba tepso kiti mongo to kela sani nanga fa beto libaku ndeni o pegi mbongo tenga pe na pegi te solo courage nanga na toke ebele yo pe soko monte baksa sa viva to toka ozo inanga na sali yo pe kolo fête ndenge to ya muki yo lokola nga ozo tianga kaka na likambu nini yo démocratie vraiment ngata na tambo na katikata prince na sumbi etalio nani na nini yo le tanga pe l'état posa nyeka inga na zangi wese na sumbi na prince kutu prince za l'état muto changa ka azate esa sumbi baso pangu na yo belondo kite pas na sumbi na katikata po na lukia sika ko sumba ba pimelinga lokwa prince za l'état nga pe l'état na sumbi na katikata nzela na kosi bateya yo siyo ka bakuro yo biyaya challenger azawa na pesa conseil nga na yebi mboko très bien RDC ko yango na logique to ko kufa fa yango désordre yanga na Congo loko ke fête moko zanga invitation ko wela ko tema fate batimelo bakubanga batamaka miko bimate ko tema to temi na porte la kala désordre ko kota jusqu'au bima umako lekamba moko wa e bongo yo na tika invitation na porte mona ki talanga benga ko kutapam oh mofema parce que des français moi peut pas balinga mingi français pour pas payer ça mon valeur voilà tu blagues avec moi yo yeba Congo yo logique désolé lisson zala balingi logique to c'est la remaniement basaki ndeni na Sénat le beaucoup na marche vous allez à soutien ti bon là ta gorge na lo bana yo vie ça courage vie eza nga kolonga vie eza makamna zo mwana famille vie eza mikumba motema soko yebi vite o nga nazo sentir no betela batute mais zo kufela nga na motema ezo baluka lokwa moto ezo toka voilà faut na pesa ngo solution komanga tina age o na komoluka lipa na pasi mais petit muso mukia zo kendo lokota biloko na barabara manzanza paysage 10 000 francs mais nga mukona leke na age fois 3 na fana kanga mabo foger boye loko na pesa conseil yo te moi 6e orukende kopa musala ozokendo tema na barabara po mutu musala obeta dame yo telemisi mapo bisakende obeta ki mabe fago tu no mwana ngo polinga kanza ko pesa oli a 3 ti pourquoi o bato ndenge ni tala bato na bazebe na kisasa ndeko nanga a moins que naza na boulot nanga ndeko sana musala boye ande ora ki boulot na yo ozi tamor ozana trois distraction mais ne pas dit que ndeko nanga na biso polele ndimelanga métier na yango yango soko zinde tamoro sana droit ko sapa muto tebike te Christian zaka journaliste pasa zaka pasa tamoro za menga pamba yaya kande na zaboy ni cop ni eloko koma ba nyama lokwa mi selekete ba sambela te ba kende église te ba zanga métier me baba courage ba lela ba lukela ba na pai koma nyama le kanga na courage menga muto na pesi mukilima ile so zo comprendre nga na lo bano makamba mike yango monelo ke zangi ba jeune lelo balingi engagement baza nango ya minene mais ça ba bomba engagement nani Christian na peso conseil ko linga kate soko zane loko moko za kwa charge au katilo o zanga place ko lukela ngombongo o vivre nango ko tatone yaya zalina kende yaya zalaka oui yana tamoko penza mafungola kate OK cop apimelio et ça satan attendait ba terminer d'église loko za souffrir za blocage te Zamba sur une formation à quoi ta pote ayo ba sakana kana mbongo to mwendenge 5 comme le ngambo comme ça mko robeta ko posi 10 000 lezo so ngo so mabisomba so bateba yo mbange sila engagé di frame bo finga ngali kokoto mena kene malembe était bien mais ba ya ba compela kati pia que te so zika $10 ba on ngira changer et kala po comme trocha masako liboso ye
tanga komela komona passe ya pays te ana mbonga malonga ta mona fia batu pecho yaka debutu ya mele sele kisungusunga kuma benga mwasi or ye moko ndenga zana kutu jeudi malheur okota mbongo aza na ngote tangu seme go ya charge komi de yo moko kaka bo komi de boko velonde ndengeni nde mona ka babola e banfutema tangu pepe ki robeto makasi komi bisenga senga valeur nyoso na maye wo partout que na famille comme le quoi mona bitinda va peso fou non t'es original aussi la valeur yangwana pasta merci pasta merci vraiment to remercie que biso na suka pasta to lia pété je peux vraiment balandi bayoki technique de guerre avancée on a un périmètre à vie ko bata mon dire guerre à Ukraine mais na Congo olingo beta changi na passe ya Congo yoka tolio vraiment so yokinga original merci pasta so le kumu na yo bomba ato moni pecha fungol ti cop so ka bengi sa lo ka ko futa kende na lo bano frère ngande na zao ninye ko pesa nga soni tanke nga moko na simbisa nga mutu mususu te nga moko kolonga owolola te ko sala nga nini ko vanda quartier moko ndengambo na bano polele soko moni nga ta mort na fa na zolande loko se ki fe mbonge koti to ba promettre nga pamba boy oh na pesa conseil ndimela nga na ko tika jamais ko za gogo bi tous les programmes à TV ko banda tongo ti butu na film sa talaki amoni batusu ba ye anga bandela suko tana bango na pasaka no bimaluka yeska sobe tra bango botala ka pression ndenge sala ke na banga ki bo mona bino moko chien mama kisimbi ata kola ka teme mutu evi mbaka mama tamaka tala ngana challenger ngana inanga mwende na sakananga na inanga na kelanga mawata comment moi le quoi bimina fan sanga ti pour le quoi bébé na berceau okoli ani na pokwa tokei bima wata na zoke les gars 3 pas masa sambe bando po ko po la kwa mulunge yo nga to poli to ko kende oso yina nzoto me bozana ye Baté yo merci pas challenger tout fait so tant ko koma pokwa tant ko tasko malheur yo kan nzoto e ozaki na re so soko ba kina bima to tondela wapi wana zota kitata na job sanga oninga otika lokosa ko tambola ka bandeko yo ato bimek to sai mabe aboniko wana mwana to fe na kiti pongi pongwengi eza ngabe na zakso na zana $10 na tina posa jina zakso pengle na kangi yo na ebi atante za na quartier na famille taka sona na $20 na tina posa jina sona alali kote mo na lingate na baluka ba koyiba na bongo ti tongo na ndimi na kanga maloboko mena ko mabongo tongo yo so la bongo yo otika ka place mo ko nge barke mbongo ezawa zonga boyo sakana bate yo vraiment pasteur to na biso na suka moi quelques dédicaces vraiment le bandeko balandi biso bon peut-être toli a fêté la version 2022 bon de base à challenge technique avancée copia mutu faute te biso tu ba fautif mo santo azate base la biso ko la lolande ba ba santo bana banani ah to za biso tu batakwa ya kwata yo nano pia nga faute na makambe talinga ndokota yango ke bana oyo est-ce que na yibi na volontaire nga la na tambaki na logique bo pia nga fufu bo pia ki ke ba yo no sakana na kufa to na sala yebango oya yibi mbimbi ya kobela to ke na ngange simba kate po bokoli mutu bate ya yo yo za mate yo soko bibiloko mobesu ndo ko vimba makolo mais so bika mbimbi ebela ata mutake na ngame mga na monete po bombi mutu amemaki nde po adame yo soko bomba ki ngegela ela le beba yo keba yo bate ya yo renversement yo tala bambote nanga ye moko seim officiel yanga ndeko oazana mikolo na kisasa mwana poto asaki nzembo moko ya mwa single moko ya nzembo moko isa na kombo ya ebebaka so koti na YouTube obetka ebebaka omona nzembo kitoko landa base na pesa mbote ne moko président Joël Simba Kolo Parc des Princes na Kasavu na kota inde 3 avenue Chikapa batika yo na pesa mbote na CG Wali na pesa mbote na mikolo abala soko ningo so mandako côté ya sele kuna base na pesa mbote na ye moko pati luka na bela sans oublier yangande ko Eric Manzaka na Belgique Papa Manuel Miyu na batika yo vraiment bambote ebele na yo moko pende konanga Christian Tongo na mapesi mabilito zaki na dem na pesa mbote na batu tu balela biso na chaîne na biso DKM Flash TV bo s'abonner massivement
Pour la base retournée 2022, ni minanga boyebi numéro, plus 243, 84, 75, 18, 112. Système à 2022, quand Mikolo, nous avons fait ça moutou. Ah, place à Sali, pas où mais la chatika son batika yo. Mikolo, nous avons réussi, ça là 0. Tant à 0 yo kanga. 0 abima chiffre bololé pour basenga kaite soka za ye moko. Soko za 1 na 9 moni 0 pa mbetali okopi ne kobe e kobeba. Soko za na tembe kende cop ça ba 0 ba ya risque. Mais soko ke cop avec simba soki ba 0 ba na sima. On a teke ba 0 tombe kotonda na sima chiffre na yo komi kilo. A ye moko azaka na valeur te mais soko za na ba to komi kilo. Ndeko na Christian koma 0. Bima zoba na miso abatu me makamba ve simba foyo zala. Na famille bakomono pamba po zangatina. Mais na fait tout bakosala soki oyaki te ata basoki mbongo combien valeur ko sate po longino ya et yaki te. Mais soki yaki valeur ça. Voilà. Na mona libala bimisa mbongo batela ba fête minene. Bana baboya ko yapo nécessaire ayati. Na mona libala bakende bisike zangatina loko ba peki mbongo malonga te mais ayaki. Wawa. Ke bana batu banuna. Sambongo bazaka na valeur makasi ko likapecho za na mbongo na famille au fundu mais ça maele. Mais peut-être ça comprendre. Non, tu es original. Bala moi si atanga te mais bi valeur à libala. Que bala moi si atanga mais bi valeur mobali te. Ça m'a pas mot. Merci Pasta, merci vraiment Pasta. Merci Nabino pe internaute au bozala qui vous m'a branché. D'accord, ça décale flash télévision pour le Rolanda Toli a pété. Toli a pété ne tombera jamais na Pasta. To kendega ka version 2022. J'espère que au Pasta lobby boyoki. Merci Nabino ba médecin au pena bosala Moussala Malamou, malgré l'air nabinoté, mais bon l'embâté, bon continuer toujours à Salaka Moussande Bossalaka, docteur Alain Loutadila, na peso bambote na yo, docteur Christian Kakula, il y a Ope Angwana, docteur Jacques Moukouboua, docteur Gianni Lungwana, docteur Saint-Tiche Landou, Binonio, surtout le médecin à Congo, au Bossa Moussala, parce que c'est souvent le Congo. Écoute, on a bossé tant que docteur et Pessinga Sengo. Hôpital Mogé Bimi na RDC, na Kisasa, TVC médical. Hôpital Nezana, avenue Kenge, na Ngiringiri, Ndekonanga, na Batombongo, Bakondo, hôpital, on a mis hôpital Bachela Babola. Ndeko mentionné maman Violette na mobai na yi. Ah, oh, parce que c'est votre maman sous passe là. Basu aussi là na niveau 0. Non, yo tanyo soko kenango pepele. En plus, na ebisi yo. Kuna maladi bazoli aloko ba maladi to bana ba 1964. L'hôpital ezana ba niveau mama hôpital ezana na série Lumumba zaka mwana mukezo betana no bill. Avant Congo comme na manka. Ah bon? Soko ko hôpital Bilambo hôpital ba ola tsayo. Kolia eza hôpital ezoli sa biloko libande ko takate. Bakisi alibande ko takate pharmacie munene bakisi tina départ réserve. Soko za malade aux internes non et kamu singa kobota basali nyosha pédarti ya bana machombe nani non maman wana et puis kobota hôpital $100 ya pamba moko so ba soin kolekata ba hôpital belé. Je te dis avec amour en tout cas soko na boye asosa boye shaba na kati avenue Kenge TVC médical nzamba pambola na kota ki na kati ko hôpital moko ya mame na ebiso so otan kati ndiro za libanda mboka ba interne en tout cas te vraiment nzamba pambola maman Violette na kanti ndiko nanga Christian ende na biangwana yangwana pasta siko mboka siko faut reconnaître ba valeur na bango na ebisi yo ba valeur ya batu mingi ba baka na nginda ke bana bato ba komisa ba congolais bitumba na makanisi saba pesa bango raison anginda na munoko kana za patron mutu ka moko otama na soki tipa soki pa et puis ba bimaka ba patron ba jipo ba kesomba et pas batu basi batambusa akobenga ma millionnaire mais au pire eloko moko asala po na RDC batu basala ezate na loba na yo yo ga na millionnaire po tongandaka munene wana sa yo tala baninga afungoli si eloko asali po na hôpital wana soko tali ba docteur ba infirmier bana na ba malade okumisa nzambe komanga na kosa millionnaire ndoko nanga Christian nazana ba million na kangango na banki pa na kebomba na poto nga na zwi mbongo na Congo mais na kebomisa mbongo na poto po mindolo babi pasa Congo te basalela o banyokola kabisa na bitumba bakosi kopesa dialogue kuna batiniki bitumba pebe ebeba yo siko so beta to na millionnaire pani ni bapesa accès okende bapoto l'air nyoso po biki babombelo mbongo mukolo po kokufa ba meli mbongo nyoso bolola congolais congolais za mama na bolole a majuscule na ministre ma majuscule a majuscule po dikamba comme na majuscule ata mutu nyoso fa ba kotanga
na bano polele ndeko nanga to sala ke loko po avenir baninga kende comment nga na kotelema na zui chance ko zwana mona baninga nga ba congolais na cholo ka bango mena sana makokia ko sala loko mo pa za kimia na boy na bano makambo ko ndimanga te donc Christian bolingo mukili beta calcul na cimetière tout est vanité na mona ka jamais tomber en cimetière ba tie en marbre o musube ko tala ba tombola kwa mukala bilanga to jisaki o elekio na kitoko te loka bango to ba kufi to banga nyoso somo comment on te ponya tami kala bilanga zo bango po munya tata marbre au telema pourquoi to saka na conscience calme que mutu moko taza na faute pe za bibembe mais na mukili risque la ta bilamba kitoko bakumisa yo elili na ona yanga soke telema mona bilamba elili la tibia ko le kamuninga belili yo se bimarama moko mozo za munene to muke comment na mukili ngana ko ina meto so kwa bilili po ngano to batu moko en plus carte lecteur mais ko bongana ngana ko lingo zoate so yo zu mabe faut mena kabela batalibanda Congola père Valère na bato ayebi te ko le ka bato ayebi voilà. Je te dis avec amour. Merci. Il y a un monde de Ronan Christian Zarek Kenge. Ko batera koto zo 100 francs. Ba cholango me pesa ngo valeur pour bana ba ko la ba mona ki tata solo ye. Ça m'a pas. Merci pasteur. Bye, à la prochaine.